échange quitté. Mais comment les lots biso tondi machine à voter? Parce que la marche on a Kinshasa. Ba lobby marche contre la machine à voter. Biso ba jeune leader Fati président to boyi ki to kende marche wana te. Ba misaleli bango moko. Biso parce que tondi maki déjà que machine à voter eza kitoko. Et ko salama pona mi kitoko. Yango e salami. Tango batangi biso ke Fati abimi mukonza mboka. Kati na biso tofuka mi to komisi nkolo. To yebisi nzambe bosinga na biso ezaki abima. Lolenga zuboye kombo na yo ekomisam. Esengo ya baninga ekomima ya batu mususu. Nana ko changer onzamba saponi. Onzamba komi na kuboyango. Ya koloba eza ke maponami esalami mwana mboka Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi aponamaki na baye baponaki ye na mboka mobimba landa malamu alobaki ki aza mokonza mboka ya batu nyonso ba o baponaki ye na bo baponaki ye te yango akendeki pe musika pona kolobaki tozalaki ba adversaire politique mais toza ba ennemi te ele ba musu bakomi na binemi bisika bakomona mutu ya cash il faut ba beta baboma yango na mbongo wana tolobi biloko wana tobo yango mapona mi salami mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi asi abimi mokonza mboka alongi etumba ya mutu ya ezake biso manso tobetele maboko tondima oyo nzambe asaleli ye ezali pambola biso subana mboka yango omoni tango esalami bongo mwana mboka président Joseph Kabila Kabange o tozo pesa longonya na musala malamu asali alakisi ke ya solo azamwana mboka aboyi makila etanga aboyi bitumba aboyi lukuta asaleli oyo peuple asengaki vote salami peuple asengi artelance alanspe eslai malamu nyonso eleki na kimia na esengo yango mbongo na ya mboka Blandine Mbaki esengo ya émission mbongwana eliko kokisama na ebite makanisi mayo mazalini ni pote osembola ngo ya kitoko nolenge bazali kolanda biso na molongo mobimba pe na bituka tukumi bale na motoba pe na bakomi tukumi bale na mine yengo na so Kinshasa ya solo peza botuwe ko zakate na mobianga mnabiso bokola lelo na kati ya émission mbongwana yemuka lobi peza ete yango nde mbongwana oyo bato balingi peza ete bana mboka balingi peza ete mbongwana ya solo esala na peza la kati ya ekolo na biso kasi botuwe ezali boye mwana mboka Freddy Tshiswaka na ndenge lobi peza ete mokonza mboka Antoine azu peza bokonzi to loba ete bokonzi ya bopete nyonso tu oyo mwana mboka Kabila tika kipenza na bopete nyonso to aboyi makile tanga o lelo tokomi ekomi nokola eloko moko bakomi kobetela ngo masolo na molongo mobimba histoire molongo mobimba bakomi kolobela ngo te mwana mboka tiki ebonga penza makile tangi te eloko moko ta mabe salami kasi na masolo bazaki na bango bango babale ba jeune pe bilenge batiki na bopete nyonso tu kasi yebisa biso na 5 o bapesi penza mwana mboka Fati ya kamba yo nzi pa na 5 wana na makambo maiki o mazali na kati ya mboka na biso awa tozali na makambo maiki ba social ezali kosenga development mboka to batento mwana mboka na 5 wana penza ete akoyi kokamba ngo penza malamu pe kosila. Merci mama Blandine pona mutuna malamu mwana na mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo azatata na ekolo topesi 5 ans mandat oyo elobami na constitution de la République mutuna otuno lobi qu'est-ce que dans 5 ans akosala manswa celui-ci mwana mboka amituti loboko na tolo pona kosalela mboka tokosala musala ndenge esengeli nde na yango na émission ya mbongwana inspiré nga pona ya naloba tozangi eloko na mboka na biso te misolo tozali bomezali misala ekozanga te ya liboso oyo ezali kosokipe na peuple congolais ezali social mwana mboka alobi social ekozala ya liboso na kati na mboka na yango na ko rappeler binoke boka ni satango toza na pale na nation na jour investiture
peuple eyembi loyembo pona koloba papa Félix kobo sanate le peuple d'abord disons social eza déjà ya liboso oyo kozala privilège pona bana na mboka bakozala malamu pe bakozala bien entretenu na yango musala ekosala maboye ya liboso tozoboye likambo etali corruption pour nanu to améliorer social ya peuple ezana bipai oyo peuple ekobika bolamu ne bipai batu mususu oyo tokobeka ntango mususu bakulu na cravate bazokende komizuela bango ebele peuple akufanzala. Dans 5 ans tokosala déjà beaucoup de choses oyo eza déjà na carnet ou bien na projet de société ya mokonzi ya mboka dans les 5 ans oyo toza déjà nango na mboka na biso musala ese bandi oyo azola pongi alala mais biso musala ese ebandi tozotala bipai ni tokobandela e tozotala isiri ni tokokotela po toluka lolenge ni ya kolongola mabe kati na bana ya mboka tobongisa déjà po tozwa échec te na mibu mitano oyo mwana mboka aza nango na mboka na biso na oyo etali lisanga na bino bozali kosala oyo lobi ete esali déjà mibu mwambe esali sanza mwambe yambo te mwana mboka fati azwa bokonzi bino bozalaki déjà kasi na kati ya lisanga na bino wana makambo nini ya motuya oyo bino bobombeli bana mboka na kati pe banani basengeli na lisanga na kaka be bilenge to pe moto nyonso akoki kozala na kati lisanga na biso ezosangisa bato nyonso mais d'abord oyoki tolobi ki association des jeunes leaders elakisi ke bilenge nyonso ya mboka mobimba. L'avenir de ce pays, c'est la jeunesse. C'est comme la paix, oui, tozwaka mais les pas na bango. Boya tozwaka pas bankumu. Ba tu as su ka pembe wana. Ba kulu to batata na biso. To genda ke pa na bango to s'inspirer. To sengi bango mayele to sala nini awa. To lo banini. O musala toza na ngo na association eza ya ko accompagner mokonza mboka na ba projet aza nango po na mboka na biso. Tozali pona kotambula na ye elongo kotambula sima ya mikanu na ye po tosala oyo esengeli kosala na kati na mboka na banzi yango na motona na yo ya so pena kuzungisa nano malobe pa mwana mboka zaki kikuta za jako mbongwana po ete lokumu nyonso ekokisama tokolika te ezali bongo esengo po na oyo etali ndenge toyebaki bolai ndai bolapiseleka prestation de serment oyo bato banso banyaki batala bazala bo Saint Thomas kimona meso toni totuna yo ndeko Fredi Chiswaka eloko nini epesaki yo esengo pamba te ozalaki na prestation de serment oyo wana pe tomonaki tango ndeko Fachi Félix Antoine Chilombo Tshisekedi ayambaki ndeko na ye Joseph Kabila Kabange pe bayambani bato bagangi babi nzambe akumisama esalaki ndenge nini na oyo elekaki wana na cérémonie ya kafu oyo bato nyonso balobaki te esalama nanu te na kati ya molongo esalama nanu te na Afrika pe epesi lokumu balobi te ndeko Joseph Kabila na Fachi bakoti na kati ya histoire pe bakokomisa bango na kati ya dictionnaire esengo nini eza nango. Merci ndeko Zaki. Nakoloba ke mboka ya Congo eza mboka onzambe alakabilaka ya mboke ba publier résultat oyo tozana ngolelo mboka mobimba bato bazaki na agitation bato bazobanga bato bakokufa bitumbe koya metala lolenge nzambe asali makambo na ye ndeko Fachi azobima président de la République ba publier ba valider yango na constitutionnel tozomi kuta na palais de la nation pour na investiture batu bazoka mwa kotala ke nanu esalamate oyo batu banda kozela yango to mingi ke makanisa batu eza nzambe te o batu bazobanza eza onzambe bazobanza te mutu akokanisa ke yayo esili zoke esili te nzoka nde bisika ebandeli batu bazozela bitumba batu bazozela liwa bazozela sabotage
et salamité baza komona ndeko Joseph Kabila Kabange président azokota azoyamba ndeko naye Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi président, c'est-à-dire ye azobima oyo azokota nanu esalamate na Afrique mobimba yake salami bayambani bapesani mbote ndeko Zaki bisika na vandaki na yoki posa kolela na bandi ko benda bililingi ya mikole uti koleka bato bazosomba loso bachana ndako basomba sema bachana ndako ba provision bandi ko kotala ndako nini bitumbe ko ya bitumba wana ezaki nini opo ekosala maboye me mukolo wa ntango na moni ndeko Joseph Kabila azokota bayamba ina ndeko na ye na miso ya bato bandeko bavandi bapaya bavandi bazotala ekamusibiso nyonso pe tobeti maboko bipai na vandaki na yebisi nzambe merci pona bolamu na yo osaleli biso esengo etondisemi kati na mitema mbongwana yango esalemi yake nano esalama te komona président sortant azoyamba président entrant pe azopesa ye bokonzi na kimia bitumba te koswana te mbongwana ekoti na Congo nde yango pe na ko profiter pendant le boboy soki mokonza mboka azobima azondima kosala remise et reprise na ndeko na ye ayambi ya pese mbote na bopete nyonso na Congo ndeko Zaki tomoni makambo ebele kisasi oyo yake ozalaki DG quelque part tango bazo sala ke ba changer mutu muso kota DG akalawa na boye ko ya remise et reprise akana voyage pa kangi bureau. Il faut baluka wise moko ya parquet po ba babuka ekuke wa kokota kota ti lelo mususu nana sali remise reprise te eloko ndeko Joseph Kabila Kabanga sali ete ya batu nyonso eza mbongwana munene ya mboka ya batu nyonso ozo occuper poste songolo oza mutu alibela wana te osali mibu mitano osali mibu mibale ba changer mutu mususu ndima na kimia yamba muninga na esengo ndakisa ya ndeko Joseph Kabila sali elanda boye na batu nyonso oyo bakolanda ndakisa oyo bakopamboma tolanda milulu oyo ya prestation de serment ndenge salamaki kuna na ngambo ya palais de la nation po ete lokumu na ye ekokisama bo bana ya bilaka bana ya papa mwana ya papa mzee Laurent Désiré Kabila mwana ya papa Etienne Tshisekedi na kolika te elaka soki ekokisami okoki kobongola yango te po ete minzoto oyo esi epela okende kobomango lokola na mai. Moi Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Je donne acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo et vous présente ces très sincères félicitations, Excellence. Amenant un nouveau président de la République et ce président de la République s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, minutieusement élaboré par le père fondateur de son parti, l'UDPS, qui a été créé en 1982. Il est félicité par le président de la République. Même les gens qui sont à mes côtés, Mamie il est là, Angèle Kanam, Jean-Pierre Henri Kassangana Mbemou, qui est notre cher aîné, et tous les autres, personne n'a vécu ça. C'est pour la première fois, prestation de serment, remise de l'étendard, Tshisekedi Félix, étendard remis par Joseph Kabila. C'est l'effectivité du pouvoir, désormais, avec la cérémonie de passation de pouvoir entre les sortants et l'entrant, la remise de l'étendard,
symbole de couleur nationale désormais, le nouveau commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Il devient désormais le magistrat suprême. L'avenir de toute une nation repose désormais sur ses épaules. Il est désormais le président de la République et de tous les Congolais, le garant de la nation. Il mérite respect et considération de tous les citoyens congolais, de l'Ituri, du Kasaï central, du Congo central, du Congo, du Kwilu, de l'Omami, du Lualaba, du Kasaï central, de Maïndombe, de Maniema, de la Mongala, du Nord Kivu, du Nord Ubangi, du Sankuru, du Sud Kivu, du Sud Ubangi, de Tanganyika, de la Tchopa, de la Tchopa, de la ville de province de Kinshasa. Félix Tshisekedi est le 5e président de la République. Tous les symboles du pouvoir lui ont été remis, soit par le président de la Cour constitutionnelle, soit par le président Joseph Kabila Kabonge. Félix Tshisekedi, nous disions-nous, le 5e président de la République, après l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, le 30 juin 1960, le 4 premiers présidents étant Joseph Kasavubu, de 1960 à 65. Joseph Désiré, quelle accolade, mon Dieu! Quelle accolade, mon Dieu! Quelle accolade! Quelle cérémonie, poignée de main, accolade! Les sortants et l'entrant sont devant vous, et devant la nation, devant le monde entier. Neti makala et salamate. Ndeko Blandine. Et ce que je veux kawanate. Kasi souk totali. Na o etali sikoyo bo sombitini bia bibonga remise reprise. Betana mwa lisolo na ngo pote ndeko Freddy Tiswaka aya pe kokoba na kati ya masolo na o etali remise reprise. So penza ndeko zaki obete likambo oyo ndenge tozali kolubango etikali penza histoire na kati ya mboka na biso kotike bonga penza na bopete nyonso tu namonaki bandeko baike meme toloba ete mwana mboka Corneille Nanga oyo aseni ye pe asepelaki mingi na apesaki biso matondo bigi toloba te bayi bapanzi sango pona mosala monene oyo biso tosali ya koteya bato ya koloba po mosusu banameki RTNC elobi penza bosolo pamba te na emission moko na kako bade kote ya biso ete mokonza mboka akolandela penza masolo ya buku ya to babenga ona lokote ya français constitution buku mobeko likonzi na bopete nyonso tu ya landi pe na kati emission mbongo na oyo bazali kolobela ngo tango nyonso wana nango wana penza mwana mboka motuni ko kozanga te na mikonelekaki to ete lobby to kende kuna ngamba palais du peuple pona kolakisa banani ba député bana pona kolakisa bongo tozaki na ngambo ya palais du peuple pona kolakisa bongo ba Kelimibeko ko présenter bango to bana côté ya français kasi yo yambela ki ngondenge ni pona kati wana to moni moto ya mayele moko azali to bate mokolo na kati ya bureau mokolo azalaki pe na bana ba jeune mokolo yo bazalaki kasi yo yambelaki yango ndenge ni tango monaki penza événement wana matondi mingi ndeko Blandine tokolo bake mokolo ya lobby ezalaki rentrée parlementaire ndenge abengi na lopoto kolandisa mibeko buku ya mibeko likonzi voilà eza ke tango baza kopona bakeli mibeko na ebandeli po ba diriger bien po bakamba bureau provisoire bazwaka oyo aleki bango nyonso na mibu bazwaka na mibale oyo baza pe na se ya bango nyonso na mibu yango totali Mbuta Gabriel Kyungu wakumwanza bazwina bandeko mibale oyo nanu bazaki na mibu muke 25 ans na 26 ans bango ne basali musala wana bakokamba Assemblée nationale bongo pendant 3 mois pour organiser bureau définitif ya Assemblée nationale et ça là qui est sengo mingi na bokoti na bango na hémicycle ya Assemblée nationale tokei totali to moni pe résistance mon côté na bureau ya kala na bureau ya sika mutu nyonso asali remise reprise na kimia nazali kopesa eyano na likambo
bauti koloba ya remise et reprise bopesi bonga ya mokonzi ya mboka sortant mwana mboka Joseph Kabila na tata na ekolo papa Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi lolenge salamaki na bureau ndeko Kabila telemi avandi papa na ekolo tata na ekolo Félix Tshilombo Tshisekedi na kiti epesi sengo mwana mboka Kabila abimi azokenda na kimia nyonso peuple beti maboko peuple sepeli likambo kokamu lolenga abimi lobi tomonie na supermarché mwana mboka Kabila yo monaki magasin omonaki tomonie na ye moko na supermarché achepe mulongo poisson biloko lokwa bato nyonso lokola un citoyen congolais aza inquiétude te aza kimia na mboka na ye mutu azotungisa ye aza te achepe mulongo atelemi tango kutu bandeko wana balibane balingi balekisa non botika bango ngai na bango tande moko nakota na mulongo azana mulongo akoti mulongo azeli tango na ye afuti pe abimi pe ye moko libanda penza kotika moto aza liboso na oyo pa aza na nsima azokende malemba landi mulongo pende ko Fredi ebiki babanga to abi ibi Kabila rais sabi non bozala kimia bozala kimia ngai nazali sous président mboka te mokonza mboka akomi mwana mboka Tshilombo Tshisekedi Félix bayambie na esengo ti akeye moko akota na mutuka na ya démarrer ye moko na volant sodate mutu moko te ke asala makelele na nzela akei sans inquiétude pas na mboka na ye ana mboka na ye mbongo na yango nanu esalama te bipai mususu ngonga boye basi akimi mboka akei kokota na ba ambassade pour se réfugier kuna mais ye alobi na vani na mboka na ngai parce que asali remise et reprise na kimia pe na esengo mutu atelemeli ye aza te pe mutu akotelemela ye akozala te po asali musala na ye malamu atiki bokonzi na pete na kimia pe akotambola na nzela oyo lokola mutu nyonso landi malamu ya solo penza mwana mboka Fredi ndengo manyo na bokebi nyonso lelo na kati ya lisanga na bino bozali kosala soki lelo penza ete bolobi ete bo memela penza mokonza mboka Tshisekedi bomemela penza manaka na bino na kati ya lisanga na bino eloko nini ya motu ya obino kobanda pona bana mboka basepela nango aya na mutuna na yo tokosala nani na ngambo ya régie batalisa biso ndenge nini bosombitini bya bibonga bisalemaki remise et reprise to ata ngai namoneke opene moko ya esengo tolanda nanu ndenge makambo nyonso esalamaki remise et reprise kati ya jikaka na fachi bango babale bana ya elaka bana ya bafisa papa po ya kotalisa te lokumu nyonso ezongisi kimia mpe na ndeko Fredi Chisoka omoni lisanga na bino sanza mwambi lisanga na bino ezali pe kosala makambo kitoko po ete o etali bomba projet d'avenir tongi toyeba
ekosala ndenge nini mpo ete lisungi na bino lisalisi na bino epai ya président Faci ekokisama ndenge bino bozali kolinga kosalela mpe bozali kozela ye akoka kosalela yango eza nini? Matondi mingi ndeko bosenga na biso oyo tokosenga epai ya mokonzi ya mboka eza ya ke biso bilenge toza na posa d'abord tribalisme ezala te. Toza na mboka, toza bana mboka, toza bana tata moko, mama moko, ekolo bo moko. Makambu ya ba tribalisme ethnique wana te. Ya mibale tokolo beza ke ezali ba makambu oyo mingi tracasserie na mboka pe oyo loba milikambu ya corruption. Mboka na biso corruption ezali kotambola lokola mbinzo. Ezali ko baluka na kati na batu ezala na ba université. Pona mwana aleka na classe, il faut azala tel, il faut azala boy. Ma professeur bazali ko salisa bana basi makambo basala kate kaka lolinga ke aleka na classe. Nous bosenga na biso eza ke jeunesse ya Congo ba mikuta na misala. Soki misala eza na mboka kuluna kozala te. Soki misala eza na mboka oyo tozobengelo oyo ekomi ba phénomène ujana. Nous sommes nini kozanga misala batata na bango bana ba mikuti libanda ba mikuti bazali kotambola kokita bipai na bipai kimyezate pona nini lifuti eza malamu te batu bazolia kitoko te nyonso batrakaseri eleki na lolenge nyonso yango tozosenga mbongwana na kati na peuple congolais na kati na babilenge nyonso ya Congo balata makanisi ya mbongwana balongola maye nyonso banda kobanza kala balata makanisi ya sika po totambola malamu ndenge esengeli nali koloba boye message na kopesa na babilenge na mboka na biso eza yake mutu azonga simate mutu atrahir ndeko na yete mutu atrahir mboka na yete place okomona mabe ezali dénoncer po mokonza mboka beti sete alobi aza contre ba antivaleur yango biso pe toye mpona koapuye ye na baprojet na ye nyonso aza nango na mpona mboka na biso baprojet de société na réalisation na yango tozali mpona kotambola na ye elongo pe mpona koakompagne na makambo nyonso oyo nde na yango bajeune leader Faci président tosangani lokola moto moko tomitiki na sima soit na makolo ya tata ya ekolo po totambola na ye kolandisa mibeku ndenge elobami message ya suka eza ya ke musala ebandi nazopesa ndakisa moke mpona kosukisa paske likambo ya mbongwana eza na basuteme ebele na bilakisi ebele tokolakisa nazoprofite mpona yebisa bandeko oyo bapolisier routière baza na makambo moko na nzela bokondima te okokuta policier misato bazoyelela volant na chauffeur bazoyelela contact mikolo ekomi makambo ya mbasu bazochela mutu mbasu liboso asala eloko te okuti alati sentir bien alandi bande na ye kitoko azotambola bien bajimbasu bache liboso tozoprofite mpona oloba geno mbongwana yango ye na mbongwana biloko wana tolinga lisusu te mutu nyonso akomitosa lolenge esengeli akotambola ndenge esengeli parceke eza na kati ya mboka na ye ya mibale tokoloba ke makambo ya corruption mokonzi ngai soki namoni moto ayina corruption tokodenonse ezosalama ezala na kati ya badepute national badepute provinciaux mikolo ekala mingi te élection ya bagouverneur ezoya lolenge ezoya wana bamisusu basala bandi campagne na cc yake na peso 50 000 na peso 10 pour voter na gouverneur mais tango ozali gouverneur liboso osalaki nini opolice civile ozokamba baza ebele bavili eza kopola baérosion epai bafulu epai banzela eza te baflaque d'eau eza partout maziba na maziba soki mbula ebeti moye bato batambola eza te kaka yo wana lisusu ozoya na 50 000 na 100 000 na pesa ovote ngai non oyo eza mbongwana toboyi corruption tika badepute provinciaux bavote oyo bango bakolinga kovote oyo akomema mbongwana na kati na mboka
toboyi makambo ya mabe. Blandine Mbaki nakolika te ezali esengo ya kitoko po ete ndenge touti koyamba ndeko Fredi Tiswaka po ete Manso Makokisama bo président ya association des jeunes leaders de Fachi président na ebité ozana mwani no bakobakisa po ete to suka na mokolo malelo lilobe ko zanga te mwana mboka Zaki Kikuta za Diako kasi mutune ezali mwana mboka Fredi Tiswaka ye penza manueli na wetali lisanga na bango pamba te baza pe na posa ya changement mentalité to bate mbongwa na onzela ateteli kasi soki lelo bato bakoliko mona bino wa lolenge nini. Merci. Jusque-là, bureau Nabiso, toza musika tena permanence en CIDPS. Juste sur Petit Boulevard. Je suis au longo na permanence Nabiso, CIDPS, ou l'équipe pa moko, o elandi toza wana. Ndebi pai wapi tozo sangana, kolandisa programme ni to pesa la yango. Mikolomi suti metopona ka mikolomi bale soit misatu na semaine pour to sangana ka to solo la to kabola ka mayele. Mais kala mingi te tokozo bureau tokolongwala parce que kuna bato baleki ebele mutu nyonso azaka na posa to yamba to solo la wi eza malamu mais tolingi to organiser nsuko malamu koleka yango bientôt là tokoza na bureau en dehors ya kuna limité parce que tolingi to implanter yango na ba district nyonso yoza na Changu ekoza na Moamba déjà izali eke na Funa ekende pe na Lukunga de façon que tous partout représentés mutu angalie makoza na besoin na biso aleki na bureau bande ko masla na besoin biso baki na bureau bande ko munga fula bakoleka na bureau bande ko ya matete c'est comme ça que il faut ezala na ba district nyonso na po ezala malamu toza disponible pour na kuyamba mutu nyonso oyo azana likambo ko bakisa aye toza mboko polele na lobi lolenge mokonzi nanga alobaka maboko na eza polele pona koyamba mutu nyonso toza te pona koyina mboka na biso me toza pona kotonga mboka na biso kobundisa muyini ya Congo nani eza muyini ya Congo oyo azwa na makanisi ya rébellion ya ko rebeller batu ya ko révolter batu c'est ça le terme to pesi penza ba ebanso o bazui penza ngonga ya kosala na tango oyo misala bango mako kosala malamu bako kosala misala malamu pamba te ebongo bango basiki kozwa wana ezali pona bango mote kasi ezali pe pona bana mboka babete mbongo na onzela ateteli ya solo penza mingi ya kolobeza ite na kozongisa penza malobe pa mwana mboka Zaki Kikuta za Diako na kombo na bino banso balibozwa kili baku oyo pena ya kafu po ya kotalisa ndenge tozalaki na esengo ya koyamba moko mwana mboka mwana Kenda Sango Fredi Tiswaka yazali bongo président ya association des jeunes leaders Fachi président neto kaboli makanisi to kaboli masolo pe ayanoli na mituna ndenge na ndenge tokolika te nyonso ya lobi esengeli te bolingo ezala bomoko ezala pe boyoka ni bozala po ete soki lelo mboka bandimi yango na ndenge ya bosomitini bibonga kati ya Joseph Kabila Kabange pe ndeko na ye Fachi Félix Antoine Chilombo Tshisekedi et Kamusi Molongo Mobimba tina wana nde mbongwana eyingela na bisika biso oyo bozwa kili baku ya kolanda biso uto RTNC talatala ya peuple ekleza okatikati ya mboka na kombo ya géniteur ya émission eye Ernest Kabila Ilunga oyo pesi biso eposa tokoka bo ko sala émission e na mobiange mina biso na kombo ya Fredi Tiswaka tokolika te pe lelo epesi esengo kitoko na kombo ya Rolina Wezi na kombo ya Blandine Mbaki na kombo ya Edouard Zaki Kikuta za Diaku tokolika te lokumu nyonso ekoksamaki pona bituka tukumi bana na motoba ya République démocratique du Congo na engumba na biso ya Kinshasa pona ba commune tukumi bana na minei pe na satellite na Molongo Mobimba oyo bazuli bakwa kolanda biso tokozo saka matondo pa ya Nzambe oyo ngakite bokutani ya mokolo malelo epesa penza eposa kitoko na nzela ya ntombwa na développement na kombo ya émission mbongwana wana ndepo ya lelo tolobi abo Pia